Ça ne passe mingi pour perdre des conabiso. Donc, et ça passe mingi. Wana kasha masaki nde unanga. Parce que dès qu'on l'a dit bakata yo. Et yete na confondre. Donc kasha masaki nde kunanga vraiment. Tant que ça pas mangwa ou, OK pas ba bakata kuna. Ko tumbolanga yo wapi. Donc ko tumbolanga azaki mutunanga vraiment c'était azaki garçon moko azaki maître mais ana komi kitisa et puis alia kana batu bobi manama coin wana sembe ndemo ba bière akobina bozo sepela bozo seka donc Restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP. Ouais, ça n'a pas cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class.
Mike Lokapa. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Wapi Zabe Missy Solo Ok. Hey, Michel Wetou! Hey, Michel Wetou! Jerusalem mboka ya sika etongami pona babulami etongami pona babulami olela te o pasi te o minoko te o mboka yango na kokende Bakiselo Jerusalem mboka ya sika Jerusalem mboka ya sika etongani pona babulami etongani pona babulami kolela te o pasi te o minyoko te o mboka yango na kokende Jerusalem mboka ya sika Jerusalem mboka ya sika etongami pona babulami etongami pona babulami olela te o pasi te o minoko te o mboka yango na kokende Éternel, si tu peux m'entendre à ce moment ici, je te pose une question. Qui est ce malheur? Qui nous attire ce malheur? Oh mon Dieu! Il est temps que tu portes vengeance.
lobi na ngai ye kobanga te o pasi na yo elingi kosila mpoka yango na kokende. Un nouveau numéro de Flash Info Magazine dans vos kiosques. Fifi Masuka Saini, plébiscité meilleur gouverneur de la RDC, selon le sondage Écho d'opinion. Jean-Marie Kassamba, le précurseur du nouveau narratif, en vendant une bonne image de la RDC grâce à sa chaîne Télé 50, honorée par un trophée de la cage du mouvement citoyen. La ministre Adel Kayenda présente la 4e revue du portefeuille à lire dans le corps de votre magazine d'information. Recensement et identification de la population de la RDC, Richard Ilunga déploie 6 soldats sur terrain pour accroître le rendement de l'office de route. L'opération de mise en retraite est une nécessité, une information à croquer sans modération, à inscrire dans le chapitre d'innovation, Perfect Télévision, une télévision de haute définition qui gagne le cœur du Congolais. À lire également dans le corps de votre magazine, édito de Jean-Marie Bassa, ses chouchous de la presse congolaise, parle de la désinformation comme un danger pour la nation. Dans le corps, l'éditeur principal écrit « Ceux qui fabriquent dans l'ombre de fausses informations visent à faire dérailler le processus démocratique qui pourtant évolue sans heurte dans un pays dont l'histoire est marquée par de soubresauts politiques aux conséquences que l'on connaît parfaitement. Le commandant Michel Ochoudi, injustement vilipendé, le chaise du salon d'honneur en voie d'être renouvelé totalement à l'aéroport international d'Ondjili. Tous derrière nos FRDC. La campagne Bendele Koyate, lancée par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, apporte ses fruits. Le nouveau directeur provincial intérimaire à la direction générale des douanes et assises des GDA de la province du Haut-Katanga s'imprègne de la situation générale. 24 pages d'informations générales, 24 pages de connaissances et promotions, 24 pages qui fait de vous roi d'infos pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Restez connectés sur le www.flashinfo.com. Ça te fait comment? Ça va me faire comment na sens nini? C'est un responsable au Yakufi. Vous voyez? Moi na tango aza moke de pande. Yaza sou moi na te a komaki mokolo parce que famille ba komi kotali la ye. A komi responsable ou azosala makambo na kati ya famille. Alors c'est comme moto ya boye qui fait un voyage et voyage wana tango akei maman na ye to bandeko na ye to mwasi na ye pe azali wana na bazozela ye azonga na wakendeki koluka et tango akufi na mobembo kolela d'abord pasi ya liboso ali d'abord que azalaki te boyebi baza na mission moko boyebi ke asalaki voyage na voyage wana babomiye kolela eza double et puis il avait des projets aussi aza mokolote comme on peut le penser mais aza mokolote c'est encore un jeune donc oyo azali na âge ya bien ya kosala makambo mais lelo ntango azokatana na katikati moto akatani na 50% moto akatani donc eza pasi makasi pour na famille atiki bana mike bana baba mikolo te bana ye et moi si wana pe ba umeli na ye te donc azana na posa ya mobali na ye mais moi si wana tikali ko mabo pamba bo tikali boye et mobali akufi ça fait mal. Ça fait mal. Ça c'est quand même bateau qui va bêtier tir à balles réelles il y a monde bombier en Afrique d'ici. Et alors pour la situation en Euro le banini parce que les autour de très fréquent en Afrique d'ici. Je dis ce que je sais. Je ne peux pas improviser lokoyo na okite. Ngana kene ko tala e bakata na ndako. Ngana eba de quoi s'agissait les qui na kufi ndenge senga ko les qui azalaki na ndako ba bengi na ba ami ba kende ko se distraire mo moke na baninga et de retour à côté na supermarché a somi moi eloko moko moi sukali moi nini a tiena moi sachet na azozonga pale ko koma komi pembe na ndako
ba voisin nde balobaki bayoki babengi ye na kombo na ye ntango babengi ye ye pa ndimi wi atelemi. Alors ba voisin baki na tante bakita mpona oyeba de qui s'agissait, de quoi s'agissait aussi. Nde bapusanaki pembeni na ye bato wana babandi kosolola na ye. Après bayoki coup de balle, ba voisin bayoki coup de balle. Pan. Après bayoki balle mususu pan. Donc batiraki au moins 2 balles, je ne sais pas 2 ou 3 balles batiraki sur place. Akoi. Alors l'air boyoki déjà balle leli. Nani akoya ko kengidila. Parce que ko zongo ya ko la. Donc bakita na ndenga bupete, mutabima libanda susteler wana tina tongo ke babomi ye na liboso ya lupango na ye na ndako azalaki kwa babomi liboso wana. Donc c'est ce que l'histoire o nga na zu epai ya ebakata. Donc pona nga eza pasi makasi ezali pasi omoni soki tolobi ke tozo kango eza na mboka na biso te esalami na Afrique du Sud. Afrique du Sud toyebi ke ezali mboka oyo ezali na baterroriste ebele. C'est comme Afrique de l'Ouest baterroriste bazali akutani na likama. On ne sait pas de quoi s'agissait. Bomiye pourquoi azaki na nyongo na bango atabaki na nyongo est-ce que azoki mwasi na bango est-ce que ata azoki mwasi voilà dans côté on a trouvé baté au juste ezaka nzambe nde ayebi. Donc il a passé moto abimi akeko luka mais na baké bomele na mboka wana ezo pesa passe na ebité gouvernement mso pe atala kana mpete makambono gouvernement pe alandela kana mpete que babomi moto l'état ko rapé ko landa pe que bon babomi moto na ngai bon ndenge bitoya pe na l'état na biso pe na ndenge na biso pe ka l'état na biso pe atala pe makamso ko fika ka lebeka merci et si les nango. Donc ça passe. Voilà, mot de compassion pour la famille artistique aussi, la famille biologique ya ba ndeko babungisi. Bandeko yo babungisi les jeunes frères notamment famille Bakata. Toye lelo to accompagner Bakata ndenga wuti aéroport aina ebimbaleki na ye kotia na morgue toye lobi veye na ndako lundi ko ya ko mise ko kende kunda Bakata tozo aka pona consolation kaka tozo ko consoler ye d'après ma solo ya ngai na ye Bakata nano akufela moto ya makasi boyete Bakata yoka kaka tolelaka bato bazolela we bakufela mais ye akufela kana note au premier degré nano akufela moto te nano azwa likambo te nakasi même ayaka na matanga ya TJ tozala na ye matanga tenande tokunda TJ bozo mona ngana zolela. Elle ne savait pas ngana zawa pasi ndenge nini mais tant to soli mokolo na bisinga ya sele oyo pasi boyoka ki yango na ngape na yoki lelo. Donc pour nous compatir na moto il faut yo pozo na no pasi wana o latiango et o compatir na ye nde o kabola mawana ye oko kabola mawana ye malamu te soki na nozwa kuwana te. Donc vraiment et là to sala pona Bakata ya kaka to apporter assistance ya muke kaka pona temps ya muke parce que bientôt to okima na biso ye so to kundi le lundi le mardi mercredi to kima mutantazo chez ye ya tika na pasi ya a perdre nano ndeko irresponsable aussi o ya tiki mwasi na bana aussi charge oyela et Bakata siko voilà on charge mati. Donc et Bakata ndatika na passe makasi mais consolation ya bien on a koloba na famille Bakata izakaka nzambe kaka a consoler bango parce que quant à nous to ça nous sommes eloko malonga te nzambe kaka a consoler bango na baninga ba artiste na ebité ni na koloba na baninga ba artiste soki o baye o batalaki Bakata na ndako merci o bayaki c'est bien parce que la Bible dit tolela no bazolela to sepela no bazosepela mais na kaji so fête ezali na matanga c'est mieux to ayo so na matanga parce que fête to récupérer na biso nko to récupérer na kapela après demain mais oya sa kufi donc perte ya makasi c'est mieux to ya to consoler moto oyo akufeli. Donc o bayaki na ndako bien o baye pe ba kolanda pe na morgue pe mala. Mais moi je crois que c'est bien de choisir la belle partie ezali ya ko Koyako, excusez papa, na la ila kiangwa, papa, excusez tant on yanga pe, ma ouais. Donc vous demandez que toya, tolérana et Bakata totalaye, je crois que vous savez malin en mingi en tant qu'artiste, parce que ouais
balobi libanga les ndeke tchakou ko sekate. Donc le rôle a joué bakata il faut tout ya ko tala to consoler ye. Demain ça sera notre tour aussi. Donc le ko senga baninga yango wana. Merci beaucoup. Ça va de vous remercier. La chère ami internaute tout ça toujours na matanga to mekape ko sola na bandeko ya mowei na ebité to solata na papa moko ya libota. Bonjour papa. Ah bonjour. Bonne papa. Non. Trop le bacrac, par la grâce de Dieu ça va. Passer ma condoléance na biso les plus attristés. Et alors on décortique qui biso azo représenté déjà na nipa na ko bato ba kota la biso baye ba réellement qui vous êtes. Donc Aza cousin, je pense que dans quatre familles, tous ensemble avec lui. Tant que outil Angola, nga ba Angola, tous ensemble tant que Frédicite, nga tikala na Kinshasa. Bon, on a été terre kuna comment elle s'en répondre bon quelles que soient les réalités qui bon ça va tout là la réalité comment on va faire pour tout le monde et après voilà. Et alors aujourd'hui tu vas apprendre qu'il a été assassiné et c'est dit à quoi bovandika boy kakekoi ndikona bino ba beti masasi à quoi ya kufi. Donc, d'abord, comment et puis on a surtout se dit à quoi assassiner. Il avait un problème avec les gens. Bon, Afrique d'ici déjà au départ d'être il y a criminalité. La personne à Koufi, c'est quelqu'un qui était sérieux depuis Kinshasa, encouragé. Bon, je ne crois pas qu'on en a compte à rendre avec d'autres personnes. Parce que dans le milieu avec comme rassemblé, on a des Camerounais, on a des Gabonais, bon, je ne sais pas, on a des Sud-Africains, mais milieu de des Congolais, mais donc on a rassemblé. Vous avez quand même la suite pour les bateaux Babomi, qui Bakangi Bango, Bazolande la Bango et tout ça. Mais en réalité, il faut Bakanga Bango parce que bateau n'a pas invité qui n'a fait. Il faut Baïba, Azonga Ernini, Bazonga Banani. C'est ça ce qui est important parce que Bilambo a assassiné l'anniversaire le 25 décembre. Donc on a assassiné, on ne sait pas millions de gens qui fait à revoir à Kabal ou bien comment. Donc tant que le pays a justice, il faut balander là. Voilà, tout ça qui fait il va taper ça sur l'éclaircissement parce que les gens qui kuna ils ont un problème, il y a patron même tatina qui est dans ville avec au Samsala. Après tant qu'on coufa qui patron no pesa suite dans la famille, est-ce que besoin qui est parce que la famille peut nous déclarer que patron zo benga zo yambate tandis que yem ta yambaki ngambo parce que yem tatina qui motu na ville on a peut-être besoin suite na. Bon aza motu à cause à peine na banga parce que mon dom mais ça fait sans cela, dans un montant de banga, mais tout qui est incriminé, c'est celui qui est auteur bien comment, tu vois. Donc l'État faut amener l'enquête, donc batal bossa ko soupçonner dans le milieu ya vandi, milieu wanande, batal bossa ko soupçonner bango. Parce que vous avez des camarades, c'est l'information, les camarades dans Bakabwani, il a poussé quelque part, les babeti massas. On a insisté, milieu bavana na bango wana, bazaki na festin na bango le jour 25 décembre. Donc, milieu nous avons soupçonné bango. Ça a poisonnement mais milieu wana masasi. De fois nous milieu wana c'est important pour nous. Merci beaucoup. Merci Nako. C'est le chef de la famille aussi là, Papa Jackie. Papa Jackie, c'est chef de la famille hein. Quel que soit Bakata, il y a des chefs de la famille. Papa Jackie, je pense que merci beaucoup. Vraiment on a fait ça avec l'éclaircissement. Bonjour Papa Jackie. Bonjour. Voilà, mes sincères condoléances de la part de la presse. Merci beaucoup. Alors, Babio est chef de famille, Papa Jackie. D'abord, c'est un là qui est au coma parce que des fois, Koufi a dit qu'il y a un oyo aux encadrants parce que Babio est chef de famille. C'est un là qui est au Yamba qui est au coma parce que tout le monde qui est pendant la passe dans monter là. Effectivement, les autres ça n'a pas si parce que d'abord Nazala qui a raté. Moi, j'habite à Isiro et que je parlais avec Blaise, solo là qui naïe, on avait un autre programme et qu'il m'avait demandé assistance parce que beau père naïe à Koufaki et je me préparais pour répondre à besoin à Blaise. Mais
Par contre, le jour où nous nous sommes entendus, il m'apprendra d'abord que c'est son beau-père qui venait de mourir. Et deuxièmement, et quand il m'a appris ça, il me dira, grand frère, prépare-toi pour que nous puissions contribuer à décès à beau-père. Moi j'ai dit, il n'y a pas de problème. Au moment où je fais mon colis pour grand-père, beau-père, c'est maintenant il me dit, j'ajoute encore, au-delà de deuil là, le deuil de ton petit frère Kachama Claver, qui venait de casser la pipe. Moi je dis, oh, mais c'est quoi ça? Et comment expliquer? Non, Babetaki. D'accord. Que Babetaki est Massas. Pardon, je m'excuse. Voilà, merci beaucoup. osantaki ndenge nini camarade na bino akendaki mobimba oyebaki ke akozonga mobimba bomoni camarade na bino bozoseka bozolia comme d'habitude et kaka sibitima ntango ayebembe oyokaki ndenge nini tatela bon eloko mosusu tokoki koloba moto ayebi verité mingi ya makambo nyonso eza nzambe nzambe nde moto ayebi verité ya makambo nyonso soki eza eloko moko euti place azalaki bato wana mpe bakotikala libanga te soki mpe euti na kote ya biso bakamarade totikala libanga te soki mpe euti na kote ya famille ya papa ou ya mama moto akotikala libanga aza te tooloba parce que bakamarade misusu oyo baza na Afrique du Sud donc bazo comprendre te Afrique du Sud eza mboka ya loi malgré bacrime bamakambo ezalaka mais ti sikoyo service ya sécurité nanu azwi vraiment ta indice moko te donc tokoki koloba vraiment mingi te nzambe nde ayebi malgré émotion tozala yango me nzambe nde ayebi liloba nini okoki koloba na famille parce que papa tiki bana oyo baza mikie nanu bakoli liloba nakoki koloba na famille base maîtriser baconfier toujours na nzambe baconfier na nzambe eloko eleki nzambe eza te quelle que soit situation eza ndenge nini base confier ka na nzambe base maîtriser lolenge mpe biso toza kose maîtriser donc c'est ça. Merci beaucoup mes condoléances. Ok, merci. Ok, merci. Et pas il y a papa na biso auti kotika biso ngai mpenza nakoloba boye naza camarade tene bozoloba j'allais rectifier cela on est boloba famille c'est bavanya bakata tout le monde oyo eza ami na ye ya bomwana ya boye ya makofi na po champion po toba boxeur biso tout tosani lisano moko tole tosali vie nyonso ensemble basi ne bayebi bandeko ne tout bayebi ni ya bane tout le monde c'est pas mon camarade c'est mon ami c'est notre ami c'est pas une camaraderie donc si tu as chaque fois quand on te perd de téléphone et WhatsApp dans l'action de message solennel en singlet en t-shirt en boxeur de te solennel c'est ami chaque jour ba na ba billet ya ye moi ba ni so ba la taba mon ngandi ba le moi ba ni ba yambinga parce que c'est un papa tes famille on est venir ma sœur na ngai mado nani famille sa mort tango yokaki liwana ye yokaki ka kufi ba bengo na téléphone ba camarade na non abazourdi nakokaki souté j'ai perdu tout. Mon Dieu. Oh mon Dieu, oh Seigneur, Yeshua, Koloe, mon Dieu, Jésus, Claver au Bajogoya,
bakoko ya janvier to février obaki te tokoya kozwa okoli eleki na ngai mwana mama na ngai yo mwana mama na ngai ye champion na ngai ye toyokanaki boye te eleki na ngai ezalaka boye te nzambe ezalaka te boye nayaka kaya baninga nayebaka te nakabolaka bao na baninga lelo ekomi turu na ngai leki na ngai champion na ngai baninga no bamemi yo bakotisi yo awa champion na ngai leki na ngai oh mon Dieu Seigneur Yesu mon Dieu mon roi Zambé Yesu opermetaki pourquoi Yesu otalaki mama langa te mama langa ntango nyonso akende na mabondeli mbula akende makolo mokolo mosusu nazangaki mbongo atike mama langa akendeki makolo Yesu papa beta bato oyebi yango te kasi tosali nini mako ya obokola bana na yo te libaka ya kobokola bana yo merci nzambe merci kolo merci pour volonté nekokisami nzambe nakomi tuna nini o question nini nga nika na kotuna epa na yo yo nde mokeli kolo merci olingai nalela katwanyo chiva mungini kila kashaba wetu chiva mungini kila kashaba wa mambo masha kumenwe masha ni meme Zame Yesu soemo masanzoli ezonga na mboka na ojovagire kembo masanzoli ezonga na mboka na omonte mogwa Yesu merci Jova merci naloba nini epai na yo nasengika merci Yesu merci pour yo permettre Kolo oza nzambe Kolo Yesu nga nasengi yo merci Seigneur Kolo makila claver évangile oyo apesi biso pasi Nzambe ekitisa justice na yo na liwa ya claver Nzambe nasengi makila claver évangile Merci Seigneur. Merci Kolo. Merci incomparable. Merci Jéhovah. Yesu makila claver eganga Yesu Jova Jireh elongalanga ye protéger libota oyo sima famille oyo kolo tokokimela wapi Yesu tokimika na se na makolo na yo Yesu yo ndo ozwi te yo ndo ozwi Yesu azwi nasengi Yesu merci Yesu azwi mutu na ye asimbisaki biso nde claver asimbisaki mama claver Yesu azwi Nzambe merci Kolo merci ozwi mutu na yo pesa biso ka kimia Yesu pesa biso kimia bato ya mokili baopesa biso tokoka te me kimia ekowuta epai na Nzambe nde tokoka Jésus Christ pesa biso kimia Yesu pesa biso kimia Yesu pesa biso kimia Yesu pesa biso
aussi Mutunayo, Yes aussi Mutunayo, Jova Jiro aussi Mutunayo. Merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu, mon roi, merci incomparable, merci Jova, merci. Abade, muluma munene tatwendo abade, kashama watu wakunigenisha moyo wa munda wanyo, kashama watu wamungenika mwamebe kushala dikaninga tatwanyo, kashama watu wakungenika mwamebe kushala dikaninga tatwanyo, chibabuita babwale, legelaye, chibabuita babwale, ebwalu wakashama wetu, bena baiba di previo, bena baiba tudila kashama wetu, bena baiba tudila kashama wetu, bena baiba tudila kashama wetu, mukadishe bena baiba bawadio, baba wadi kashama wetu, jibu mwana kwebi yaya, jibu mwana kashama wetu kwebi, baba nige kubisa kama taniga kutikana pandana je, baba kusika kama kaza zeli kukula na ngai tembona, azali kukana kati pona nini, kacha batikana tena mwe pona nini, kaza baki azoya, takanye, tuzani balebelete yaya. Michel bosangisa bana claver basala bolingo po biso mo bandeko na ye toza na bolingo oyebisa basi na ye mibale bana ne 4 bakutanaka bakola na bolingo atikeli biso bana 4 leki na biso azalaki na bolingo apesa biso bakombo basi ya claver partout azali rassemblé partout il est rassemblé bakosa bana na bolingo bana bakona na bolingo papa na bango asalaki nango claver azalaki moto ya bolingo c'est un grand travail oh mon Dieu voilà to mekampe yakabi tomoni okokite olobata mwa liloba moko mpona disparition de Honoré Gabi. Bon, esali pasi mingi koperdre ndeko na biso donc eza pasi mingi wana kasha masaki ndeko na nga parce que leki oyo alandi ebakata yeyo eye te na confondre donc kasha masaki ndeko na nga vraiment tant toza pa mangwau toke pa bayebakata kuna kotumbola nga yo wapi donc kotumbola nga azalaki mutu na nga vraiment c'était azalaki garçon moko azalaki maître mais azali na komikitisa et puis aliaka na bato bobima na coin wana osombela nde mo babière akobina bozosepela bozoseka donc Yakabi par rapport à la Salaki je pense qu'à qui tout ça. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.